notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 Quanto são, mano? Non, non, ok. Ça. Isso vai jogar 10 mil. Só de você se vai do salão. Só de você se vai olhar por tudo. Fazer. Ele vai dormir. Bon de messieurs les journalistes. Comme on a bavon. Ah, on a Kassavou, on a marché Gambela. La prince à Gambela. Papa, tout le monde m'a étonné de Mituka, ils ont dit papa Félix, tu sais que papa Félix, attention du Cameroun, on est dans Awa. Tu as souté, Bakar est souté, moi je suis pour nous ils ont dévié en direct sur tu as papa Félix, attention ma Cameroun, pour une des numéro 1 à RDC.
Mbote papa nanga bonjour. Kombo nanga mablani. Mablani to mondi na kambela mais ezo déranger biso mpona prince ndenge ebebaki yango nasepeli mpe komona yo ope komisa biso message mpo bakonzi na biso ya mboka basunga biso babongisela biso nzela ekozala malamu mpona biso na bango ezopeshe biso mpona bakilia meme baleki nzela bapassager mpona koleka ezokomplike en tout cas bonne occasion nasepeli komona yo lisusu awa gloire à Dieu ebisa biso bakonzi bazwa solution babongisela biso esika ta moyen toteka ezali mbote kombo na ngai José Lito. Toi na commune à Kasavu, commune historique, où est le combo premier président Yamboka Oyo. Mai Oyo le Kambo Oyo tira le net. Nada autochtone ya Kasavu bu awa. Na botami awa na koli awa j'ai aujourd'hui 56 ans. Mais banda et feu bandi, ça fait presque 16 à 17 ans. Banda Kimbuta Tikiango, Chibala Tikiango, ba premier ministre de Tikiango. Mais là, maintenant, charge de la Premier ministre. C'est la manté ming na ba gouverneur. Ba gouverneur ne se baleka place et Salanine avenue Gambela. De rond-point force Gambela. Pardon, de rond-point force, oui, rond-point force Gambela. Rond-point force de l'ancien combattant. Et la place historique. Entrée dans le gros à la boue. On a pas même 3 conteneurs, pardon. 3 conteneurs à Mabanga pour la salle Moussalo. Et ça coûtait rien. Gouverneur, et ça coûtait rien. Mais le gouverneur bino baga bakino kino comme mauvais ma ko saka biso ba vrai kino toni po kino moko ta ko ndima buso boye sala kino moko ta ko ndima futo sala marche bana kasa bo bon c'est loko bana kasa futo marché tout ça marché deuxième marché démocratique du Congo marché Gambela devant marché Gambela comme ça tout ça la maison d'ancien combattant place historique comme ça chaque jour na suki wana na donc c'est là dans 6 mois et ça la maté ngala provoquer marche d'aller autochtone ya mboka. Merci. Ya Kasavu. Merci. Papa. Comment on a maman Charlotte? Kasavu. Maman mai tondi en tout cas papa mai ndenge tondi abiso zokamba. Soto bandi wenzo toza bana mike awa. Toboti bana tokolisi bana awa. Banda Kabila le père, Kabila mwana ye. Il est le président de ye. Tala nzela baby liso. Bakila bakota kasu nzete, toteka lisu te makambo nyonso ebeba. Mitu kapole kapasi tane bato bazo koera kati ya mai. Tala ba mitu banenge kamina bato. Moye bato bakita ezate. Yango na sengi na président de la République Sekedi, bon ça biso balabala o. Babalo zali babala mo commercial, zo lesa bato ebele. Mitu kaba Congo ya kapenzi alaka kawa tie ketina ba parking. On a un peu comme on a maman début. Tous la commune à Kasavu, juste sur l'avenue Gambela. On a besoin des anciens combattants. Papa, on a une problème na OVD. Parce que nzela oyo ba uti kosala ngo il y a pas même une année. Une année papa iye kosala ba sala nzela oyo ba inachevé. Atiki ngo kaka bongo tala lelo ndenge sali ba retour. Asaka musala asisaka ngo. Kotika misala na katikati botala ndenge yo sa ba retour. Yango wana eloko penza na mona ipona ba yango wana. En tout cas OVD asaka musala na eti na suka. Asa misala ndamu ezamba be tala makam conséquence. Pas même une année. Bache ba mabanga bache goudron zate. Nyonso tout tala. Nyonso tout donc il faut pas bander la sous à 0 musala o. Donc asaka musala na e bien abanda kana bandeli ti asukisa yango penza asala nzela e dinda ma penza po to betela e mabo. On a dans pas koto boy penda ba bazo déclarer la condition ba chauffeur condition ba zala on quitte rota bon c'est là ba teka bien ba zala bien organisé boy ça penda sointé ne va bon c'est là ba on va za ba ça après musala non tala ne tibo mai ko ta kaka mutu keze ba tum to bula maza bien te penda organisé ça boy quitte revena to senya bon c'est là ba on va za la peine kimia
Notre dimension, les Congolais, voici votre agence avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal.